Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo TV avec Darling Love la Canona bambote partout place bozwami la Canona bino yeyo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na George Junga otete la ke mafumbe bambote na yo vraiment ebele sika bozwami mama mandongo la patrona motema ya fioti ngoma bambote na yo vraiment ebele toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir vous allez à un endroit yeba qui n'est pas ma réalité belle ba maramboze belle vraiment lelo tout ça si j'étais tout ça bête histoire té ma na yambeli bino fimo azana ba problème toto bi ki chassa makambu marambeza vraiment belle na kolinga ye moko bête histoire ya vie na ye pour libanda déjà ya caméra bête linga vraiment eza pasi makasi na invité mutu oyo akuzwa histoire o na ndenge na ese kaza motema te poso za motema mai na makila il faut ka vraiment pati mais titi masoko ki ko fongola balandinyo so ya Congo check check TV bamona invité nanga na zana lelo na plateau ya vous avez droit de savoir oyo vraiment tozana ebele ya kosola na ye bonjour. Bonjour. Comment nani? Merveille. Merveille nani? Kabassele. Merveille Kabassele. Ouf. Merveille Kabassele. Est-ce que vous ko beta non histoire ya vie na ondengo betela nga libanda? Petango benga kinga pose qui vraiment na pe ça ya ko les kana émission vous avez droit de savoir pour azan besoin aide azan besoin vraiment ya aide na bino ba abonné na biso nyonso ba maman wa mitema malamu ba papa wa mitema malamu azan vraiment na besoin ya aide ebele makasi merveille soko ko betela biso non histoire wana ndenge le ka ki histoire vie na yo na ndepe o yaki ko bota mwana boye. Maman Tobandi na vie moko eza vraiment difficile. Toza vivre la vie moko ya pasi, tozo vivre toza maman. Naza na maman, naza ba grand frère, na petit frère, na grande sœur, toi 4. Maman abiso bota biso 4. Papa akenda abandonna biso atika maman na biso na zemi banda kenda il y a déjà 15 ans. Akei atika ki maman na zemi maman ekobota mwana biso suka abota ekotuna kola dan la toilette. Nicolas dan bon okendo hôpital ezalaka te abota e Nicolas dan na toilette. Aboti bongo mwana bakenda na hôpital te babengaka ba juste ba docteur ba mpanza dispensaire bakataka mutolo si lelo mwana persévérera aza en vie mais papa banda abandonna biso akenda ayaka shooter abandonna bino pourquoi papa ndosa nini na vie makambo nini ekoyaki entre papa na maman pour papa abandonner famille na ye mobimba problème ezalaki te papa azalaki diamantifère ando que nous sommes sala na kananga chika pa mbujumai mais aye ko bisa maman que azana voyage moko fois que na kananga po sa msala diamant aye ko tundu po sa msala diamant okenenyo so papa keneke za ki libela aye ko bala mwasi kuna atikali ko sala vini kuna na mwasi kuna e comme so bengi ko kata ba réponse mabe tinda mbonga classe na mbongo te abana bazotungisanga bino pe kuna bazotungisanga wana bano ya mi botele na muzwa wande to ebite soki abotaki avant to abotaki après abana bazotungisanga po na classe bino pe botungisanga mais bo faire comprendre mangala kama be ba famille papa ata mutu moko te bayaka bakendaka bayeba teki badiama bazongi nde totikala tokomo vivre na église maman ando débrouiller mukie bamalade ezanga te ye moko tension ekobwaki pendant une année abeli tension pendant une année asalaka te elo te mbongo nyonso azalaki nango esili nde tokomaki ovivre na église tookende na église tomo vivre na église wana makoki so atangisa biso eza te
mbongo kolia ezate komisole la ju bromela kali blema panama ya lobo bolali moya ta ya kotanga classe ezate pourtant tozalaki 4 nde eya ko arriver na zo ya garçon moko tokomaki ovivre na ye akomaki oedenga na baklasse na ofuta classe na otanga mwa moke parce que nazalaki vraiment na souci na présente nazwa diplôme d'état na ngai. Après cela garçon na ye okoma na zemi ana komi na zemi ana ye okoma na zemi ya garçon na bengi na yebisi ekena na zemi aisinga azemi eza yanga te luka mokolo nga bisi nana mokolo nango te mais le seul moto nga nayebi eza yo asali mwa badiscussion akei na tikani ngabi naki olongo azemi yo te parce que so nalongola eke oriske bavie ebele na ya okufa vomela ndimaka na bota ata kola libanda na ndima nanga me nazala na mwana ngai. Après cela ekondima zemi tokoma ovaa na ye kobota na boti famille na bango ye mama ya mobali aya lobi alinga baluba te yaki ovaa na moluba te akoma oyela mwane basi mosusu era ele basi un certain jour mbula ebetaka na la ozovanda epa wa mobali ou bien kaka na église okoto ozalaki wana tozovanda na mobali bamama batikala après koboyaka ezemi eza ya ye te me ayaki kondima bokomi na esu ndako moko aye kondimaka ezemi eza ya ye nde na aye kozwa nga tokende ndako moko naye kozwa ezemi na boti mama na ye aye koyebisa ekende eza bongo yo ki ovanda na baluba te biso olinga baluba te baluba bakangela bango libala avant l'âge yo ki ovanda na moluba te nde akomi koyela mwana nde moko ya mobali basi oyo akoki obala parce que ye alingi amour intérêt babokilo bamemelaka ye mbongo oyo bapese biloko mais comme singa azalaki na makoki wana te mwana se desidaki alanda vie mama na ye akomaki koferme nde azwaki alandi vie wana ere akei un certain jour navanda na ndako na ndo sokola nalamuka bomwana aza te ekenda mwana akenda na mwana ake kopese basi na bachel vraiment batelemaka na banzela wana naluka mwana nabenga ye mwana aza ya yo te luka mwana mosusu nakena mwana ngabi okena mwana aza ya yo aza pe aza na combien de mois 5 mois ndakena mwana ngai so okena mwana bongo te bakenda na mwana bongo te ngama mokolo mwana na lembi te na sundele te comment ça fait okena mwana akenda naye nde na luka na moni ete nde na ye ko porter plainte na tiki plainte pa balukela nga porter plainte wana wanda ovandaka pa bamobali to deja solongwaki te nazalaki wana deya nazonge pa biso na ye ko porter plainte nde tokomaki kosala recherche na bamama nalala te tension ebetinga ti naye ko retrouver mwana na retrouver mwana na kata ndako ya bacheli wana la police mutekendo zelanga mwana juillet ezali na commune na Ngeringira la police ezwi mwana fille yango bakangaki bakangenga misia eza important te ya okanga ebotika esani akende nga azala na susi ya mwana nazwaki deja mwana bongo po namoni bango na mwana balakelanga bayebisinga deja yo so oye mwana ete otya bajile tokata wana mwana wasi na mwana te luka mwana mosusu ngai sipao te so bana mposa mobali botika mobali minome bopesanga juste mwana nde esala akende pa leta na pose problème nde baretire mwana na ye kozonga na ye kozonga vie moko yaki ka vraiment difficile na église babi okozonga awa te awa toki kondima yo na mwana te soki bongo te bino nyonso bozwa nzela bokende mama mpe deklara bino naki otika ye te tovanda na ye mpo aza mwana nga naki obwaka ye te nazala na ye kaka badeside paroisse momba etie makelele tokende tolibere place tokende nde tozalaki kala vi wana eloko kolia eza te eloko kolata eza te maladi classe kotoyo nde nani leki na ngai kokata classe mama sala forme ki abundani oyo nga nalandi ye kopresente ere apresente papa ye kokufa
Ah papa ekokufa babengi biso papa kufi. Sango kuta papa to ebete papa kufi na 13h ba yebisa biso na 22h. Lundi na 8h tout na pas to confirmer ba ki okunda. Ah ba kunje to tunelo onyo comme ta swaki. Yo ka sava. Ah église yo ki subongo nde ba chibiso bilo libanda. Bengani biso vraiment ba esi biso wana droit vanda swate. Tant va pesa qui bien déjà éco qui to beaucoup libino vani na batam mingi et sengé bo libérer place parce que biso to zaka na ba et so ba beaucoup là ba tout na kata paroisse ba tchaki biso kapo na mawa ya wana senga so wana aide pour aider biso parce que nana souci autant la classe na makasi na vraiment la pour sa classe na on a 6 classes dans la des familles dans rappel bota na ngeza bien à travers la classe dernière chose bien la minute choto libanda vraiment dans la place on la thé ya kolie zate to vivre kana ngolo nzambe son nzamba sungi de to les soit sungi peut-être 20 cabo mais pourtant nazana moi fois dans la bonne santé auchikubela makasia to ba après makambo wana papa mwana aidaka lisu mwana te batikela yo ba pesa nga des réponses que comme ça ça social mwana bakabela ngai bana posa mwana te bakabeli ngai natikala nai e ya buto ya moi etalika nga moko ya benga bangote nde na vanda nanga mais to souffrir vraiment maman na vie pas si muto idée ya zate muto sa ela zate. Et nous, on a encore posé ça aide. Mais les bichons tombent comme moi, qu'on débrouille moi mouché. Pour tous les gens, tous les peines au yakulia. Pour la place, tous les c'est risquant ma casse. Tous les bassi mi balé, tous les la vie moi comme bakouna, bazo menacé. Ni bikoya, n'être bon na boutou peut-être, bakio violé bichon toye batté. Pour la place où on a obéi au secours, on a fait azate, on a pas que aider na butu wana ozalate et ça déjà trop tard, t'as déjà baé ko aider. Donc on a pour ça aide. On a bola la place ni. On a bala na commune nini. Dans commune Ngiringiri, on a vraiment libanda. Commune bola na commune Ngiringiri, libanda ya commune ya maison communale ou bien na sima mipandika ya maison communale maison communale so na mona déjà batinele bana poto bayaka ba mesana boyebi maison communale na sima nango eza presque batinele ba venir vraiment eza mingi te vraiment bandeko o bazana mitema mawa o ba mesana ko aider boluka bo aider tanti na biso oyo po histoire na vraiment zopé ça passe makasi aboya iba aboya telemakindu na balabala préféré a senga aide na ndenge moko ya bien merveille tozo continuer soko ko continuer lisusu zo yebisa na bandeko oyo bazolanda yo siko zo yebisa bango vraiment nini na yebisa bango ata ya gravité ata ya gravité ata ya mutie wana juste aide ça bien ata nzamba likolo akobakisela bango plus que na o bazosala oza bien so baide biso balonga na biso na vie ya bombu oyo to umela ngo trop 15 ans c'est beaucoup la vie à souffrance à cause des souffrances okuta ba circonstances moko eza bien te ozo mené biso na ba vie moko très dur on a senga ka aide ba aider biso na bolinga nzambe ba aider biso vraiment. Olobi oza muluba papa na yo azala diamantifère. Est-ce que libanda mboko oza pe na bandeko papa na yo ou bien libanda mboko oza na bandeko maman na yo ou bien nini? Na yebi ndeko papa ta moko te. Ata moko te. Papa na biso babota bango mibale. Na mibale wana ya kufi atikali moko na atikali omone te banda na botama parce que abota mina kananga ti lelo na yebi te soka o vivre to akufa na yebi pete. Mais bazala kana kananga. Ozo yebisani na bandeko baza vraiment ya yo baza mboka moko na yo. Ngambila bena ba kwetu. Banyanji se boaluse.
Boalu se boanzam batwenji. Boalu tu tout souffrir bibi ben. Batwenzi malu mabiajikem. Tu tout souffrir. Boalu se atutumnasha makutama kesi. Atnasha makesi. Batwenji boa. Tuangat nasha nzubu. Nasha studio ya mukesi no. Tuikan nasha tout som. Boalu se vraiment. Angolu nzambe nzambata likola raisonner bino boye biso ta studio ya mukie na auto kozwa essentiel to vivre ata ya mukie juste ka ya mukie wana eza bien ba aider biso vraiment. Merci beaucoup Merveille, j'espère vraiment que si pas si makasi koyoka histoire aboetang bato musu baosaka na bambongo bo pesa bato mo bo ekutu mbongo misusu merci mo ba osengo kutu ezanga mutu na makulu boluka bo aider bato mitema malamu yembi ke ba bodi na biso nyonso ya Congo Tchèque bazaka vraiment motema malamu surtout ba mama ndongoma la patrona maman chérie nayebi ke yo vraiment biloko bo etushako makasi soko contacter Merveille ozala bien makasi maman tante femme sage na Londres et kosala bien makasi maman Pascaline Mujinga na Londres nayebi ke yo za motema ya bo mama yo la taka pasa mutu soko ki vraiment ko aider tanti na biso oyo et kosala bien makasi Merveille tozoka bwana déjà to komi presque na fin émission na biso liloba nini ya suko zo yebisa batu nyonso balandi yo. Premièrement, on peut savoir non merci d'avance, malgré tout, je vais maintenant à Konzima que ça la mappe et aux Zouama. Merci beaucoup. J'espère vraiment. Darling a inventé l'histoire au thé. Darling a quel luka film robo été pour que baya ko escroquer batu. Ba fan na biso. Montonio so aza mutema malamu alinga aider Merveille ko hésiter te. Nzambe vraiment akopambola yo vraiment belé makasi nayebi ke na memanga bu na émission mona salaka ya mama Lupango asopeli mwana locataire acide j'espère ba te belé basika pona biba ndona biso ba luba bo aider vraiment pour azande na biso lelo na lobi bongo te ba nyonso na tangi bakoma bazana bango baluba te to bako hésiter te pona ko aider botala kake po ke azamuta mboka na ngai te to bakosala eloko wana te naza pe mutu na kobeta pe libakwa munoko kwa msunga na lobi na ndenga mabete mais bo hésiter te vraiment bo aider merci na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne merci papa pour la confiance bambote belé na honorable Papinzi là depuis France bambote na vraiment belé Marie Kabala depuis États-Unis Germaine Zara na France, Merich Tembo na France wana bambote na vraiment belé makas ba fan na ya Darling Love tout na lingi bino vraiment mingi bozala toujours connecté na chaîne bino Congo Tchèque TV bozala décider merci encore na mon réalisateur Metitima zosa qui est toujours bon na émission kitoko boy wana vraiment makasi ya Metitima to monani check Congo Tchèque TV. Yasi bo mutombo, Congo Tchèque TV. Yasi bo mutombo.